Pour ça, bina ben de l'eau mission moko awa. On a mission bazalaka déjà. N'est pas sûr permettre nga. T'es na permettre des élections nouveau écrit ou aïe. Moko ka canal action comment que big boss ça mystique. Joyeux ça la bien. Ya Jackie. JB Service. Il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence César basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme ninga mona ya kapona kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukilite. Soda ya putu mtatiri kolio. Ba refoule yo. Et puis kolio on a déjà signé. JB Service. Ba le sa poto, on est ko tine loko. Et ça n'onga dire ça simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui, Ziga. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pona croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh nyonso aza na problème, songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital et moi na kateyaka. Pour le boko la nzambe za mokuse te pona kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Balula, Balula. Pourquoi maintenant? Nyos Weizana Kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres Mobimba. Lumi Kosanate. Tata, akutika na tata. Faisant la spéciale offre pour 70 livres, 70 livres pour la bande de Paris, les Bolobanga. Au Zubox, na ba chaîne ya Congo, tous na B1, tous na ba télé 50, ba chaîne New York sur Limbi Kotala. Au niveau de la chaîne ba français et na 4, ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, il y a ba movie, ba sport, aux gens ba chaîne New York sur ba movie, ba musique na 4, 70 livres seulement, na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après chaque mois au bande de foot anayo
15 livres ya pamba ya boye kozanga te opa oyo ekala te eumela te esila nango zwa box na yo. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Bongo, la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup, Babango, avec Yves Ipan, tous directeur des efforts, l'Afrique avec la série continue. Toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec le boss américain Raph Ngindu, boss à Boston. Merci à toi, Raskan, le super pour cameraman, ainsi que notre cordon qui est Jipana, le cordon qui est assis. Donc je pense que vous avez déjà remarqué que nous sommes ici à la Zamba Playa, et pas au roi de la forêt Weranson. Et voilà, nous sommes déjà avec. Ndeko kati Igo Sente muta beti ba biloko bozwina ba demba ba Sente danger beta miwana en tout cas le lot beta luka et tout mika ko solola parce que na bokasité ndeko na biso le président club de Noma Simon na poto ya kala kala moi na Londres ya solo et na bosenité mabis qui a papa social papa métro la fierté d'Afrique Chancel Memba meilleur Jogo. Voilà, merci aussi. Na mauvais que j'aime bien, Balobi Kaba Kaba on le château de Genève, dans Moniwana, Jamoul Mbalité Sata de Bruxelles, Maréchal les souveillés, ça restaurant et les zones à Kata Dallas, Pembeni Nazomona, Ndegonanga intime, Chris Etemo le futur, c'est des Kentang Roda, Abimé français de France, ainsi que mon frère Maréchal les souveillés, ça restaurant et les zones à Kata Dallas, na Moniwana Jérémy Koulo, Sommet du Canada, Moutema, SPB la patronne, la force des réactions rapides, et Pembeni Wana Pank de moi à Monica à cancel c'est de parfait motema de soit dit Elie Kolo Elie Nzakomba l'image de Dieu tu peux être directement moté pas Igo Sente bonjour. Ouais bonjour Yves Congo Promo. Voilà Denis Santé. Ouais santé kitoko. Santé vraiment malam. Voilà et bonne santé à Wera Yangiama tout. Santé les années nini wengemo surtout ba baza mingi libanda santé la bango nini ouais santé la bango za bien à profiter maman peut couper sa big boss bambote utaza na Issa voilà na famille mobimba maman Sylvie Mampata exaucé Gladi chef d'état-major lokolo tout papa Kakole papa na Chilo na moni mon frère Nico Adem mais c'est Fifin na moni ADT Kimpouyi visibilité mondiale. Visibilité mondiale, la monipe Sankara de Kouta Wewa. C'est ça. La famille est à la côté. Voilà, ça c'est bien. La famille est à la côté. On a à ce moment. Alors, Sente Toyoki a Kitoko. Est-ce que Igo Sente Betoga est moko dans 7 jours de la semaine parce que Zara Air mon paiement tonding ba bendi mon taliban na ipanyati. Mais Bilo Toyoki est-ce que Igo Sente mon tabetango? Non, beta nanani. Robert Anana, nous avons déjà joué déjà na bêta déjà wana pour la TP. Nous avons 3 fois dans bêta likolo, nous avons 11. Oh, ça c'est. N'engue penda qui tant on le bagi qui tant la bêta katafu mozaki érosion. Dans le bagi claverie seigneur soit na sima ozinda wana. Preuve ane bozomona bana bazoya bazo bêta ba ovandati. C'est comme si ceux qui ont diarrhée, ceux qui n'ont pas battu. Soit bête, pas longue, soit combien? Pas au vendati. Les Abagouana, Igo Sente la minute, 8 ans, on a zoké na maison mère. Force. On a le bail qui est catafumbo, on attaque on a joué mi pendez le rôle en tisco ba mine. Pendez le roi ba mine, ba bloc à dena zawana. Si on a ce qu'on a balançoire. Balançoire ya wana bozoka Sente wana ndenge ezotonda na bafle Sente tondi na bafle so tsango na kati ya tono ke tonda donc Sente wana ezoto ata lutu etondi donc atwe na o fungula martyr Sente wana ezotonda wana kuteza extrait pour ba Sente za so poussa ni tsoko masuka générie ne so zasko ngindo kineza wana ba feti manzaka bayebi na lobai makambo rigem pa kama sana na Paris manzaka ndaza partout au côté ba koto kuna na yebi ba koto ya bongolwana pembe dotanga komote mabeko ya flic yeto mona gana ya flic pas le bese kuna malgré mais ya za flic nenga sawana oh boy ya za flic na so ba rigem pa ka bayebi fa basket patimu lele na bisa ki bango Dimitri Balado unité d'élite mobimba ba Louisette ke ba na bisa bango ke
ndenge na beti nanu babeta bongo ti mpona nake lisusu na navigue preuve ane matoi na bino témoin nga na beku na oloba ti na oloba après 40 jours eloko moto akufi ti après une semaine so pandi matanga tozelaka 40 jours po tokomana esengo. Voilà, mais oyebi ke bandeko ti lelo basalaka mo étude comparative bino na ndeko na biso Thierry Sente atika ba Sente vie na ngai. Ah voilà. Chelele bina wana vie na ngai. Mais ce que ba biblo ya tika sembote kotaza. Ouais. Que c'est biblo ya tika ba bi yango na empreinte digitale ya makasi ya wenge musique parce que na ba église maman obetango ya yo na na éviter na no affecté ba bi. Kata fumbo de gida ko sokola même vie na Thierry Sente mo yebi ka ba bon Igo Sente na tika lo charge yango diriger makambo. Comment non diriger? Na vie na modeste ba mikanda ba tous les claviéristes ba na orchestre n'ezi pas nanga. Ça c'est bon. Ba donner na bon nana. Voilà. Et mais on a bazelo a diversité soit bazelo doublé non non mon a doublé ah non. Yazala doublé razala mais au tika la tenté parce que tout le monde a gagné. Héros. Ah oza wenge ya obeta nini? Oza wenge. Donc tout le monde a télé marawana déjà dans tout ça. Donc hier si on fait ça là on a la préparation c'est ça deuxième équipe où on a Hermon a bien dans la pas bien dans la mais tactique. Quand tu biso to beta na big boss le roi de la folie biso beta na tactique. To comme le roi baba misukaka na ba geste ndezo sala. Po big boss ko atala zo binanga ba ko longwa te ko ta zo bina tina center we bisanga ke go center weti. Kaninga zawana so atalinga bo so atibo. Na bi déjà que asengi logo bo. À côté chef d'état-major soit tiebo, tu dis que et là on matelo. Tactique à danger. So katalinga tinga boye, na bi que Zenith. On va prendre ba code douano yango to benga code 12. On a ce code 12 ko tango beta mara joie siko doubler na ngai siko mutana na place nga na zate ba beta siko 12 à 40. Beaucoup 42 40. Au moins la tête au fond matin 42 faut pas ça 34 à 31 pesa ça dit 31 et 31 voilà au sani et on a dit que doubler na ngaza na mais face on entend na et les biso peut toujours batana biso ezaka nini goa Igo Sente akangi 8 ans mobimba mutalongola gazate bayo rappeler batu mususu te ezala ma eloko mobe katité au beta de la forêt kanga papi kakol. Il y a force dans le boulot. Bon chef d'état-major, Papi Kakol, combien d'années? Il y a on met ça la route pour vendre. Est-ce qu'on m'a ramougué? Il y a ramougué. Oui, il y a le rôle non mon arawana. Non mon ara. Tant mon exemple la personne. Non mon ara. Non mon océan. Tant mon océan. Il y a que baleine à Zalarawana. La forêt perroquet pemben. Dauphin pepe. So keba kota ba poto ngando keba koto ngando azala do wenge bongo. Do so ba bi mundo bi de keba. Do ali mbondo azala wana. Do tango walo be la santé déjà côté kuna koyati. Et biso to zala to beta nano. Voilà. Et na msala au dépôt bandango banani o tala ko appréciaka na ba kese mswa libanda na RDC o. Thierry Kamboko avec sa frère Patrice. Beta kitoko keka na ndenga famille beta ka danger ndeti loko mo bu na somi migolo yo nana lembuma awa na biso ba synthèse on a fait un travail beti fort à Paris maman salanga gezula BCB beta bien masalanga yi seda synthé à vivre beta bien basé bela oyoki ya petit na biso abeti pa Fabrigas Sénégal le débit abetanan voilà et mi kanane na ngo mettre au jour nanti tout ça on alors voilà abetanan espérance ekolana mais quand même oyoki c'est tozoka et kende na ngoti et que on a dit que Sénégal le débit tout commence par 1 eza motango tuna ngama motango motango cheka motango motango ba sona tangeti ba masala ba mijo sente on est comme ngamba likolo voilà ouais est-ce que ça ngamba likolo ba petit na biswana c'est bon ba betela bon mais ba vendre na esika moko voilà ça c'est bien et le tongo zolo ba disque sur 7 jours de la semaine très bientôt là le 24 au Zobima Yangama de la forêt il y a déjà le 22 avant le 24 wana disque bima on dédié
basente oyo beti disque oyo et pas artiste net banani ya munene mboko na biso surtout mingi ba leader ya minene mboko na biso oko de jongo banani ouais c'était jour de la semaine bisayo eza disque moko mona pendaki mutako boya yango azate parce que biso tout ovandaka na mokili oyo tozana ba jour tozana ba mikolo tozana semaine tozana mois tozana année donc il faut que ça année faut passer dans na semaine ça c'est bien on passer dans na jour semaine mois après moni année ndenge président na biso JB azuba kisambula moko na bambula nae dédié 7 jours de la semaine voilà à Paris na pesi susu na so dédié yango pa vena ngalo kwa kanza na so dédié yango pa ya et pas ya président Fali Poupa na so dédié yango pa le président va se bela. Oui, Ranson est président. Il y a c'est jour de la semaine. C'est jour de la semaine. C'est jour de la semaine. Qui n'est India? Poto to soki mafuta ya batami kilo mo apena ke château rouge ba fiche bani mela minso tina longwe palais na oya na habité Big Boss le roi de la forêt phénomène voilà namona na bana moto bana ba wewa bazi ba fiche bakangina basiba ba moto na biso carnaval les salama aka eza musique ba bijou ngo fo pembe ya moni nga déjà na salle de 2 semaines voilà nazana lembo pembe na liboko voilà oza na bengo ka kei ndeni na yambela plan pour forcer ça. Voilà, force ezali mais na force ezali wana tozomona bandeko bazolonga tade tozoka azati et voilà te azati mais de sorte ya poto azana biso na Kinshasa wa Arkeli Oliveira bazate tozoka peu aussi que Diego il paraît qu'il azate parce que bopi melema ba générique alors na bandeko bazoka neni bolo ba force ezali mais ma mise bazolonga te mamolonga masolo wana ti to ndolo belango soupeti c'est comme maintenant qui est donc dans l'ongwe je vais attendre ni pour so na bina tuna ndeto za beto ebaka grand animateur moko ya mboka oyo ntenko ko libende Bill Clinton pour dire mozaki ya bangote azara c'est to bito le tout soit flamme kapaya japonais vous comprenez basé belé c'est to soit confrère na Chevino Senti azalaka betanga azala lelo udiaza akenda omoni tuninga question wana kenda ayo na ngata ya bisayo ke mambo yo yanyama donc mama olongwa ezana ngo awa Big Boss aloba yimo mesana nango bon ninga mesana nango dans total 7 jours de la semaine pour so bina bimina bendelo kwa mission moko awa on a mission bazalaka déjà n'a pas se permettre nga te na permettre des élections nouveau récrit wa yé moko kaka na laksoka comment que Big Boss ça mystique joyeux ça la bien ya Jackie yaka ya Jackie oya pas popito ya Jackie petit Jackie ya Jackie kota boye akota na tawa kota la na nesi magona yo eloko na sali oyo mutasabu na ko sala ngoti mais so mona sala pona question tout ninge pesinga kanda ki ba mise ba longo pona laksoki wenge sur longo eza le rôle de Big Boss le roi de la forêt troisième bras sikoyo yo singa kaka o kaka voix na ye aloba nete o kaka voix na ye o tala na ndenga telemi na yebisa yo moko apeseka micro ya Jackie toto benge petit Jackie parce que ya Jackie ezaka pas popi le roi le roi marqué mais peut être benge ya Jackie pone azana pe abete ayete faut beta to to songa biso ka kala to songa mokala to songa bena kala ka ya Jackie mukilika yoka ye après to luba voilà igo to zongela ya Jackie to lingolo ba kututi to linga opesa voice ntswaka ni le viking kester ndeko loba et ça plaisir na bande botala biso pas pour piper alutala de loin au niveau ya mikili na lula ya na memi ngambo ya solo na memi ngambo na tuna Emmanuel Aspe zonga o ya José Pakalelio na koma komi tuna soki yo kozuata
ya kolinganga Marquez Congo Jean-Jacques Mutwale soki atikinga nakokufa inga bravo bakosala no somoko namoni ko mokotanga mo moke maintenant na senti tina yo kana so ekoki bon akobakisa moko suka te Igo Sente to bona to yo ba bien ba fo big boss mo ya voilà wa ezaka ke na la kisoka ki o ezasko wenge voilà o kisko ko to zongi to jisko non ya Jackie voilà romoni est-ce que bango bozi bango na sima to papa chanteur était wana le roi marquis frappa bango to bazala yenga zana imunga ndimi pena to benge ya Jackie donc c'est que yo yebi voilà est-ce que vous comprenez pour baza 7 nouveaux recrues bango to benga 7 jours de la semaine et puis ne baza wana to benga bango soin taibo pour baza soin taille na beauté voilà bango bena soin taibo donc baza pena danse na bango déjà ya soin taibo voilà et puis na saleli bango pe sente na bango ah ça c'est bien bonne idée baza pena cri na bango pe mbila sa boke la bango voilà dans soin taibo tant ba obima wa ne biso c'est la big boss aya yo mo pena ke mo ninga lo ba ke so kitika mabele nyo se sili voilà nyo se be ici là voilà est-ce que boba ya Jackie bande rebelle na moni pende na biso mo bina ka danger bozwaki pa ndona biso la cause bon ayete soki mami yaki to bozwaki wana tali biso ça la déjà que luka musala na ya côté déjà mouvement chinois est-ce que ndona biso pa ya Jackie bozui kozwa sikoyo to de la forêt ngazala ki le roi yemoko azwaki ndona biso to bozui pa popi fa bango aux équipes nationales si tozala kana yebango to wana tozaka to wana to benga ngolo la bilanga deuxième équipe voilà deuxième équipe ya bilanga kuna pendo kuta ba qualité za kuna ya somo donc bon bazala ki déjà wana na donc big boss apesi mu Congo si masolo zo beta wana malamo to talika na kati bilanga bendi ndunda matembele to ti wana pundu bana baye bali na biso makambu voilà eza makambu alors lelo bande bazota la biso balingi ba comprendre aussi une chose et ndeko John Lubila ba exibele auta la biso Jérémy Koulo sommet du Canada motema ya SP Bobo la patron la force de ce rapide auta la biso aussi vient na Guillaume Tisoka le président de la carte des États-Unis dans la carte Kinshasa Djibol Mbala Monsieur Noir le Pikiroul Valais ba Ketine Valais ba pont na carte Kinshasa tout ça nous tanga sur migration canadienne et na meke perdu au Congo dans la carte Kinshasa auto betaka masolo alors Igo Sente toutes nos affirmations mo panayo par rapport à mission banani balongwe na banani batikali parce que yo na linga ko posa ka muta ba vérité ti bonga ko beto masona bango tsa oya longwe c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous la mission on entend était la longwe ndetsa bato balobaki yo miela longwe mais tout le monde miela zali na podium donc oya longwe ko sa vie na e bonne chance voilà et ça me pensani que yangiama de la forêt a roya Kinshasa te par rapport à li solo monge beta na Kinshasa oyo boy bino peut de boyo kill solo wana na bisa ko da fana ba yaki na no we rakufi ah ouais watu yoko na bisa yo eza groupe abatuma ba luka ndenge nini ba ko tumba 7 jours de la semaine OK ba bateki ba baxilon ka force big boss nega ka président Fali Dika palo ba tembe et sila ceux qui ont tembe jeudi 17h45 zomu tukana zomu motono ya aéroport mais à condition là ta tenir ba soda tenue de guerre poto yamba big boss le roi de la forêt na tenue de guerre big boss zo kita lelo toza mardi big boss zo kita jeudi à 17h45 heure de Kinshasa big boss le roi de la forêt ko kita zo kita on a directement na kati la samba play alors yaka juste ko pesa rabana ya la samba mbote qui aille samedi biso to pembe ndeka na lobiki ngana wala tanga on a liboko déjà lembo dans masolo to ka ya lokuta na bisayo batika biso to vanda pardon pour une distraction voilà et lelo disque zobima le 22 stratégie d'andeni na biki chaque fois que album ya raso de la forêt bima maramuzala somme mobilisation zalaka calcul bozo beta ngene ni tactique mental nyo so betami le fidèle de ranson avec Dr Ig Malongi la minicho déjà ba barbecue salama et ça place mon côté
et pas boss Dieu donné barbecue salama et pas venir biso malo mavoka barbecue que salama na 155 barbecue barbecue zali soki na 300 d'euros na barbecue place et c'est belé surtout que pas na métro et pas Moïse et pas DJ Abdul barbecue que salama nous sommes là pour na accueil voilà les samedis wana les mêmes samedis ouais mental musu zezanini mutu to ko somba CD osombela wana kimbanzeke osombela ngo wapi futa transport yo na CD na wana ya la victoire okuta big boss na place des artistes wana akozala wana na biso ba mission na ye to ya pe ko somba CD tango zo na ngo wana presse kozala oye opesier a signer ka orthographe na CD na donc wana za penda suka na stratégie opina to zui poto kozala wana biso moko igo sente pa yo somba CD na ye pona beti makasi il faut jouer. Maman, bête, écoute, t'es fond somba. Ah, ça c'est bien. La charité bien ordonnée. Comment donc on a pena wana na sombi CD na ngai. Pour na pesa pe fanatique goût. Voilà, mais oui, on a bangé bino, on a bangé la Igo Center, on a bangé la mission, on a la maison, mais parce que comme on somba bino, on a 3000, 5000 balles, Igo Center, l'OIP, on a 7000, on a dégagé, ok, pour Québec Olympia. Pour la 3000, on a ida on a tout bazana, on a vite fait. Et sur la personne 7000 royauté ou attendant de Karine we na bazawana. Okenete. Karine we na zawana bien chargé. Yo to Igo Center les gars na wana. Maman Lolo c'est la congolaise. Musana na bangoni. Ba mère na biso Claudine Kino. Bakaba bambongo wana. Masala nga rigempaka. Na ndenge bena bien. C'est dans la poste na on a aussi un big boss le roi de la forêt. Ah peut ça. Ah peut ça. Ah papa, il y a le roi papa foutu la minerva. Papa Bombo. Ah ça là. Je sais nga pe ça déjà l'équipe wana. Bon ngana ka wenge boy. To yaka bongo ta. Nde to yaka ba misusu mo ba image ba laksa. To yaka boyete. Ignorance c'est ça mabe. To yaka boyete. Mais ba to balo ba wenge panzani wenge ko. To yaka boyete ba masa ba leka ape. Batambola pena bakaka ba danger o tamsunga Igo c'était na tambola ngote. Bon honorable lobeso zala tambola ba X5. Atamona ba Jaguar. On va. Et tu vas tanabi. Ça benga boss live na wenge. Apa nzambo na wenge atamona ba kaka danger na wenge. Soka ignorer na éviter. Pour na bika ko ignorer ti. Ya Igo Center tant la kota pe wenge tamsun zaka shebiso. Mais comme foot là na wenge. Le pays Igo Center les fantômes ko bébé piano sino morero crecciando. Comment jouer moi on a bimi na santé donc ça moi on a bimi na 100 voilà on est na bangola ba nini bébé piano Portugal voilà espagnol espagnol bébé piano sino morero crecciando talaka siko ba niveau et bi to jouer ngwa so moni Igo Center locks ya wa mama kamwe on a ba là non singa papa papa piano 3000 Papi Fondation, et ça et l'autre, ma béki na kosenga on a ndako ya bato. Na ko ke ndako ba na ko ta TV. Azongi. Potom subiso ko ke. Ba chopela ka ozongi pe. Bon. La ka to ka na ki chasat. Oh tala masa. Mais na ba pesa ngai na pona koma na ngako vanda ati. On sala ngati. Est-ce que vous arrivez à des jours où vous avez un orchestre boyé, nous devons avoir un orchestre qui est là. Si vous avez un là, vous jouez, vous avez un liot. Vous jouez, après un sentiment, vous bien, vous pouvez faire un logo, vous pouvez faire un salon, vous pouvez faire un merci, on attend un test, vous avez une population. Mais après test, quand on a parlé, vous avez un bon travail, vous avez un bon garantie. Vous comprenez, maman, qui a vendu mon kili avec Igo Center. Bah, payer $3000 pour Alongwa Kende Kuna. On a bossé 4 fois champion.
Voilà, 4 fois champion. Et est-ce que déjà Bandego Longwaki et surtout Moutoto Tanga plus héritier Watanabe, est-ce que depuis a quitté Wenge Musique Maison, mais dès 8 ans, Routanaï, tu peux Routanaï? Ouais, tu Routanaï déjà. Tu Routanaï le mariage à Venanga Moussa Kansai. Est-ce que tu as la sœur de Mimi Chikeva, Maman Lolo Lorisela Congolaise, Mathieu Bicherera, tu as la venda de Tokutana. Sololipe, Abinge Peigo. Oh, tu as la Nicodème, tu as la Nicodème, mais fait tu Kutana, tu as la qui ensemble. Il y a une autre qui est là. Que 7 jours de la semaine est commis. Voilà. Donc, soin taïbo, Diemba, dans sa balançoire. Dans le rôle de la mamnangati. Bazara CD bima. Voilà, c'est des obimétries bientôt là, le 24 déjà, au Zalawana, et pour nous yamba disque na biso 7 jours de la semaine, aussi pour nous bêta solo par rapport à Santé, après tout le monde mbalo atiki, et alors Igo Santé na Ingo Sona ba fanatique tout ya Wenge Musique Maison mais batota la biso, et une dernière question pour que donc abonnés donc c'est comme aussi c'est comme pour la première fois au le Kana Congo Promo et aussi dans site na biso Congo Promo et aussi dans émission OT babanga avec Yves Ipan. Nalingi au salon nous rubrique na biso vision yo mo mi une question on me répond depuis yo moko zala comme invité comme journaliste moko donc on me une question me répondre yo moko na ba question na tuni combien de questions moko et puis on les équations nami tuna on me répond depuis yo moko Igo Santé pona nini banda okota na Wenge ozo binisa kaka ozo lemba te. Ezalaka nini? Une très belle question. Ezalaka nini? Si on commence à répondre. Y'a qui me pas dit. Et là liboso foi banzambe, ya mi balé fo zanelo na nzoto, ya mi sato musala na. Et là na nzoto nini? Ndetse lamba bona na nzoto. L'homme de plus fait chance au sang. Valère n'a pas micro yobi. Bah oui. La caméra. C'est ça. T'es une habille yonano. Il y a on appelle la caméra Valère n'a pas et l'eau simbiana. De fois années l'eau en zoto. Voilà. C'est l'eau en zoto. Et puis faut y banzambe. Faut banzambe makasi. You sommes là. Oh makasi. Église. Voilà moi Christ compagnon. Pasteur Adelbert Mubobo. Une dernière question pour que tu verset nini biblique au yoyebi. Sabiso. Non, mais tu l'as 7. Ben là 7. Et ça ou bien pendant des magasins on a chrétien solo. Pendant des magasins on a solo. Et là les bossona nous on les a soirat. Jérémie 33. Et le bini. Une fois que moi je te répondais. On est bien moi le sombre là déjà. Deuxième on a ban ko di Matthieu 7. Senga ba ko pesa yo. Aussi comme vexé moi boyo bato alobaka chaque fois ben est-ce qu'il y a 4 ya kulu dimba pena o bato ba yeba bien ti pa wana bato tout ba comme même na taxi to mona ka beta siko o pena et le bini monia la bisa yo so bino te ya wa to ya voilà pour toi ba nzambe biso tout. Voilà. Maintenant, au soir na ba fanatique do ba tala yo na ba fanatique à maison même bimba ya Ngiama. Ouais, des abonnements d'autres c'est Pesamaki bana nyonso monde entier. Na bi ke Congo Promo et puis site munene et tala ma partout. Tala boss na Boston, na États-Unis. Maintenant hier soir dans Boston donc c'est que surtout que tina ba Atlanta kuna na ba kati batala rae. Batala surtout que tina ba na ba Colombie kuna na ba mboka na biso na ba Jamaïque et tala ma donc nazo solaboye sonaki ba vina biso matata de Bundes depuis Allemagne namoni ida wena yeto Karine wena ma bina ko to Allemagne bandeko bazebele ko to wana namoni gel Kadogo Manzaka na Paris namoni bandeko nanga Château Rouge wana gouverneur Gatuzo Bede Ngonge Gatuzo ye mutu pena mikolo azokanga kote wana namoni fa basket Patimu Lele, Maman Claudine Ekino, Lorisela Congolaise, Tchèque, Michikeva, Namoni, Dimitri Balador, Lusette Lukeba, Unité d'élite Mobimba, Namoni, Zélia la fraise, Bandeko Bazé, les Diesel à London, on tient à Tongo, Zuna Tongo. Donc, mon ordre de grâce est Pesamaki.
Le 24 aux à Paris, aux à Luanda, dans Mboka vient de greffer foutil à Liebo. Là t'as pembe. Wow. Là t'as pembe puis bima na coin. Somba cédé na yota. Orosepe la banana et orosepe la banana A tina Z. Ta mususu akutu na no gite me yo moko sepe na R. Wow. Pour ces jours, la semaine, les bilingues, est-ce que vous avez Big Boss, le roi de la forêt, naviguer dans le Longomba, et Dick Enzo, Kering Stone, on a suspendé Keba, Mango, ce qu'on a n'engue Keba, René, voilà, Neton. Keba, il go sentir mon tabet à Ragnon saute. Ah ouais. Il y a bête en année, la c'est dans le talat. Il y a bête en amont tout. Voilà. La route que tu as égoïste. C'est où la bombe maman n'angako, au bête à thé. Pour force ces années, nous n'avons pas de makila. Yango kota okanga de la foro kanga ya papier. Yo kanga ni ngalo boulot kaka. Donc yo baby c'est karamatoi. De tes années comme c'est quand vous avez nini ya baby ça yo tie baka nzambe zane loko na nzoto na yo na musala na yo. Ndi tona micro na yo on peut prier c'est ça. Moi je suis chrétien. Voilà. Et l'ingo peut ça maintenant numéro de téléphone na boîte la biso pour que to capable. Ngai pena na bongsa ba contact me Vodacom na nga saisongi. Vodacom na nga saisongi plus 243 82 97 22 366. Plus 243 82 97 22 366. Wala pena Vodacom na nga mena ba WhatsApp na sana noti. Nous avons Facebook, nous avons Dimba, Cyber, na côte Nathalie Kamukende, Tambola na Bimi. 17 jours de la semaine, Bimana, nous, tout à l'heure, nous avons donc c'est ça. La ligne Gabinoto. Nabi Bouganga, Bouganga, Somme. Mais Bobinga, le numéro 1. Voilà. Et nous avons été au Kabana Yoboué. Prochainement, tu vas na palais, tu vas très tranquillement. Sente pina wana, au pouvoir biso tu lugi diverser, musu ba robeta danger le kola yo, malé mais tu lugo pena na palais. Parce que tu beti, mais on va pas se séparer comme ça tu linga, au beti le son terme monoko. Ba percussion, ba yango bongo. Te ba partition. Partition, voilà. Yango wana beti le son ko na nenga monoko, ça va bien. Osco Zasco Kimbangiste. Voilà. Voilà Diemba. Diemba. Ah ouais. Les sous là-bas, l'homme sous la robe ton mon auto, ça choque le monoko. Voilà. Parce que l'autre, donc des bazar na vous l'autre. Pour ne pas qui batuke, ba disque monsieur ça ba disque 2 semaines, ba disque ba 1 mois pesa. Abimine ka ba ça ne ka 2 semaines à kenaï. Ba disque mo belinga na problème c'est. Disque monsieur mo pe 1 mois pour boyer. Ba toki boya à kenaï. Mais est-ce que 7 jours de la semaine ça disque makambu ya luka na problème. Si on a bateau bazo be simba, ça ba on est ba simbité. Ndé ba ki mo be stray on ba bi ndé simbi na ngote. Oyo ça ba. Voilà banane. Bah tu crois que tu es totalement comme les soirs comment on le biso soki bango ba lobby et simbité yebisa bango ce qu'on a un peu ego center lobby qui bino pe bobimisa nano so bien sûr bango ba bimisi déjà c'est que bango pe tu peux te siko lo teza na minute so mutakangi terrain et ça na lemboma jusqu'à frère Patrice fait rigoler to bimisa kana minute mamolo ba mon ego center TV là on mona ba bilo rodin na moni pelo ya miki ya check Fabregas maestro ceinture noire 5e génération on était non en unité nani maestro nani be maestro na mode ya boki mais ces jours de semaine ça disque pas problème au venir vandi wana moi je vandi les obeta baku na bisayo zo buka maboko ebuka ba minu. Voilà. Merci, donc c'était là Igo Senté. Voilà, donc très chers internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission qui vous aime beaucoup. Tebabango avec Yves Ipan. Merci dans le procès de Ndombasi, na Bossanote Mabiski papa social papa métro et puis Menuana et Nazumona Exi et Belé John Lubila, na moni maréchal surveillé ça reçoit les zones à Dallas et na moni aussi de Guillaume Tissoka le posé tout le Congo aux États-Unis, Jérémy Koulo sommet du Canada, Motema ya Espebo la patron la force de ce rapide, na moni Pangi de moi Amonika Cancel c'est de parfum Motema de soit Elila Kolo, Elila Nzako Malimage dédié, na moni aussi mon vie à Kati Costa du Makula ya Mbecho la papa na badlay diomi balobi tous à la cas tous à la cas Mimi Kamenga hein gangster propre quoi depuis Parigo et na bossa nyote Kaba Kaba Muchiku na le champion de Genève
yebikande to betaka bon ça ira bien et merci aussi na ndeko nanga Chris était le futur c'est de qu'entang roda béminaire bandeko tout beau sa confiance l'émission na biso hein te babango Jean Moulou Malté Santa de Bruxelles en tout cas merci il faut sentir deux personnes pour que to kabana na Nadia Paipai manager Nathalie Makoma voilà merci à la prochaine fois merci bye bye